Lettre oyo natie na lolaka zapo na bino ba masanakin na banzi boza bien bon ga moi moka mbongo ezate mais santé za kitoko. Oui, bambote mbote. Bienvenue na bino lisusu na kati ya ferme MP3X. Oui, lelo décembre au suka décembre ni bandela janvier. Tokani tosala ba entretien na beton na biso. Yango wana na video oyo kaka ndenge bomona wana ibuta azosala ba entretien na misala ngo wana milai bozomona eza banzeta koko tolona na se wana donc toza na mwa misala ebele osenga biso tosala betan yango tokoki koencercle yango nyonso na ba ampere epuis banzete mpona coureur kosala en sorte ke eloko nyonso tuti kokota na kati banda na nyoka ligorodo mpe ebongo na bongo ata moyibi mpe soki alinga ya azala na mwa mpasi ya kokota wana donc yango wana bozomona awawa toza na kati ya etan oyo totia ba ampere na kati pardon ezali etan ya totia yango oyo wana bozomona ezali etan oyo eza na azola na kati azola tozosala test komeka ndenge nini aerosphère emerge yango epai na biso na etan oyo eza ya bangolo normalement ezosenga entretien kobongisa yango kodesinfecte après wana tia bangolo na kati mais eza mpe salite kaka nde bomona bamatiti wana fale kokoafe yango donc yango ezali misala oyo ezosenga biso tosala mikolo ekeya kaka nde balobi olingi kisala fo bongisa peti ndenge ezali investir mbongo na fo sécuriser yango wana matiti ekoli mwa mingi mwa bamabulu na omona na mosika kuna donc malembe toentretenir yango esima wana toko banda kotia lo mosusu ya baclarias to mpe mabundu ya mwa sorte mosusu mpona etan oyo ya monene bozomona eza na bamabundu na kati donc entretien nde likambo ane ya sikati tomema mpe makambo ndenge mosusu donc yango wana bozomona mais volonté soki ezali epuis rigueur epuis na bacollaborateur ya malamu na bandi oyo nyonso tokokana mpona 2025 esalemaka ndenge tolingeli yango oyo mwa 3 nzeta bambo eza wana esika ya filtration oyo esika na biso tofiltraka mai yango oyo toentretenir yango mpe kolatisa yango to likolo ekangamaka mpenza na bacharnier po ezala bien sécurisé epuis tozongisa système ya kofiltraka mai epuis na biloko ya mabe okoki koutaka na kati ya mai donc c'est ça ferme MP3X mpona bino bye.